Et voilà, merci beaucoup, salutations à tout le monde. Je suis là, moi Betty Massengou, pour vous servir. Vous le savez très bien que dans cette émission, nous recevons Maman Israël Lajoie. Mais avant tout, donc, avant d'entrer dans le bain de notre émission, salutations déjà à tous les téléspectateurs de cette émission, à tous les internautes. Je sais très bien que vous êtes très nombreux en ce moment pour suivre cette belle émission. Là, vous êtes sur Libanga TV, Africa Promo 243, Canal Future One, et Bakulutu TV aussi. Abonnez-vous aussi sur cette chaîne YouTube. Vous êtes aussi sur Lolango TV ainsi que La Joie Télévision. Voilà, merci beaucoup déjà à vous tous. Aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet que nous allons débattre avec Maman Israël Lajoie, Maman Yabana Mibalina Bassina Bango. Salutations à Jean Bilongo, le papa de Jean Simine, ainsi qu'à Trésor Mutombo, Magazine Congo Nabiso. Et je pense aussi à notre frère Joël. Salutations aussi à l'ingénieur Dav Moubama, les papas de Joyce Davline. Voilà. La joie Amado Pichoun aussi depuis Paris, en tout cas de gros coucou à vous. Le loto le belamingi puissance ya chombo. Hein, ba papa bozola na sopo ezana ba chombo ya ba papa ebele comme nango ba impuissant. Donc chombo était le maralisu souté, chombo zala sou na puissance té à tête devant ordinateur à maman, chombo ezana nango impuissant. Alors mutu o chombo comme impuissant akoki ko sala ndenge nini pour que chombo na e comme puissant ezala vraiment chombo moko fort. Alors Maman Israël Lajoie azawana akomika un peu ko expliquer bande ko bozola na biso surtout bino ba papa o bozola na émission oyo na banda ku bisikanya so bozali. Maman Israël Lajoie, bonjour maman. Bonjour Betty Massengou. Bonne santé. Par la grâce de Dieu ça va. Voilà, en tout cas merci maman to sepe su ko yamba on émission à lelo. Alors pour na bande ko bazola na biso le to solo bela puissance ya chombo. Mais quand un peu ko expliquer na bande ko bazola na biso lolenge nini chombo ya mutu ekoki kozala puissant. Merci beaucoup. Bon, puissance à chombo, tozolo belango penza na boke binyonso parce que bino nyonso ba papa na bilenge moko na moko azana posa ya puissance à chombo parce que chombo impuissant ezali chombo moko eza ko fonctionner te. Kasi pour chombo puissant ezali chombo moko ezali en bonne santé ezali ko fonctionner malamu ezali ko sala ba rapport sexuel nango malamu. Alors bien aimé chombo puissant ezali chombo moko na nzoto ya mobali chombo wana ezali très puissant ezali ko sala ba rapport sexuel na lolenge moko elongo bani ezali ko beta baku ebele. Ezo beta baku ebele, ezo telema penza na puissance nyon surtout, ezo lemba te na kati ya na tango ya rapport sexuel, chombo wana eza ko lemba na kati ya ordinateur a mwasi noté. Yeba ke chombo wana ezali chombo puissant parce que ezo travailler bien, ezali ko fonctionner très bien. Et telemaka ata caresse nanu bandite, chombo wana esi etelemi. Eza chombo moko elingaka provocation te soko provoquer yango kaka muke okomona chombo wana etelemi penza makasi chombo wana tozali ko benga yango chombo puissant mais lelo chombo puissant ekomi passe chombo puissant ekomi passe pona komona chombo puissant na mukili esengeli penza ko vivifier chombo wana ko rendre yango ko zongisela yango vie donc chombo wana soko vivifier yango na ba vivifiant okomona ke ndo komona ke chombo wana ekomi puissant ba chombo ezali susu puissante po mibali ba bebisi ba chombo na bango par ignorance mibali ebele ba meli ba stimulant par ignorance mibali ebele ba meli ba nzete donc ba sali bisala sala na kati ya ba chombo na bango ba négliger mibale ebele pe ba négliger ba chombo na bango kati na kozanga koyeba azali ko entretenir chombo na ete ponzo kande chombo ezali lokola mutuka basala kango entretien ndenge mutuka ezotambola ndenge pe chombo ezotambola chombo fo etambola fo ezape na carburant na yango pote yo beta baku ebele chombo fo eza na démarreur nango eza na clé de contact nango pona ko démarrer en fait que chombo wana est démarré et tambola donc vie à chombo eza lokola vie ya mutuka.
Voilà, merci maman pour l'explication. Je crois que bandeko boso landa biso de partout comprendre. Mais ça ndeko moko akomela ki biso na émission leki Betima Sengu tuna maman Israël a joie na sepel kutu na émission lelo maman lati penza teni penza ya ba minganga. Abi maman Israël a joie azalaka docteur to azali mosali na Nzambe. Na ebite maman koko répondre non ndeko ani pona moni pe lamba o e rappeler nga maman question. Bon, nakoyebiso te nazali musali ya Nzambe, musalo nga na osala eza musala révélation. Bon, lokolo yebaka te tika na pesa yo lisolo na yebisa yo ke omonaka na Nouveau Testament lik omonaka lik pe azalaka docteur. Lik pe azalaka docteur. Mais azaki musali ya Nzambe te. Azai musali ya Nzambe ndenge moko nanga Israël a joie Nzamba ponanga na domaine ya médecine ponanga na domaine ya santé nasala ka Nzambe na domaine ya santé naza musali ya Nzambe mais ki musali ya Nzambe nanga nasala ka Nzambe musala nyonso o Nzamba pesa nga na sala soki musala wana eza ya Nzambe fona sala ngo mpona yembela ka Nzambe nateka sango malamu natongela Nzambe na église munene na Bandal avenue Boma numéro 11 na Bandal Bisengo. Donc nyonso bengami musala Nzambe na sala kango ba invitanga par-ci par-là na ba église na kenda hotel sango malamu soki ezapeli kambo louange na adoration ba bengana ke yembela Nzambe na kendaka nazali servante de Dieu nazo salela Nzambe mokolo moko to kotikala yoka non Mama Israël wana akoti libala azwi mobali ya mutu o abundi bitumba kuna o asali boye kuna a part bitumbo satana misana ne ko bundisa nga pona za Israël kasi longa nanga ezali tango nyonso na maboko ya Nzambe. Amen maman elongo eza toujours na maboko ya Nzambe maman Israël a joie donc ata diable abundisi akolonga te po aza mosali na Nzambe Nzamba longisaka et toujours voilà. Alors maman Israël a joie le bien très bien je pense ndeko pour ça qui question ozu et yanonayo hein. Donc maman Israël a joie servant de l'Éternel en même temps azali pe docteur donc azape munganga o Nzamba pesa ye révélation ya ko traiter ka banzoto ya mibali ya ko traiter banzoto ya basi. Alors maman Israël la joie lelo okoko ebisa ba na mibalo bazolanda biso nini raison nini o ezo sala raison valable o ezo sala que ba chombo ba papa ezala sous puissante ekoko zala nini bon ba papa mingi bazali sous puissante par ignorance hein ba yebi ko entretenir chombo na bango te chombo ya papa nyonso esengaka entretien a chombo basala kango na ba vivifiant mais ba papa mingi bazomela banzete na ba stimulant pona koluka ba force mais or kezo me mabango na ba faiblesse sexuelle na ba éjaculation précoce et puis na maladie ya biabia wana eza maladie okondisaka chombo komono zaki na chombo no ya munene mais chombo ebandi kokonda ebandi kokoma mukie mukuse eloko zo sala penza ke ba papa mingi bazali sous puissante yango wana eloko mususu zo sala ke ba papa mususu baza puissante papa mususu aza na maladie ya tension aza na hypotension peut-être aza na hypertension alors ekosala ke chombo na ye il faut ekoma chombo problématique alors chombo wana esengaka nettoyement avec ba produit to bengaka démarrer pote kende kosokola misisa ya papa na kolongola ba mungwa wana o ya ba réunion so mungwa papa mususu aza na chombo na ye ezali na ba sucre na kati po papa na zali diabétique papa nazali diabétique chombo na ye ezosenga nettoyement ya ba veine et puis nettoyement ya pancréas pour que pancréas tango ezotinda makila na ezala propre ezana ba sucre te pour que nani ba veine koma makasi papa nasala ba rapport sexuel ne malamu mais tozomona ba diabétique ebele bazali kozwa baza ko vivifier ba chombo na bango te baza ko sala entretien chombo te tozomona pe ba hypertendie ebele bazali ko sala entretien ya ba chombo na bango te yango nozomona ba chombo na bango ezali impuissant eza na bato mingi baza na Europe baza ebele na kati ya bamboka malili ekondisaka chombo mais papa tango azomona ke malili eza ko kondisa misisa ya chombo ezokoma faible papa ayebite nini ya kosala akobanda sikoyo komela bimela na bisala sala na ye kopekisa bino bimela na bisala sala na sengi na bino bolongwa na ba stimula pe na banzete kasi boko tambala moko na ba vivifiant eza ba bio eza biloko moko travailler à base des aliments biloko o elie saka chombo donc bilia donc eza lokola bilia oyo
chombo koki kolia pour que ezala tangu nyonso en bonne santé. Kati na bilia wana toza pe na ba produit oyo ezali ko sokola ba veine. Eza pe na ba produit ezali ko vimbisa ba veine ya chombo pote canalisation ya makila na mai na mupepe na kati ya chombo ezala normal pour que chombo wana ezala en bonne santé. Yango tozolemba pe ko pesa bino numéro de téléphone à 00 243 89 94 42 825 00 243 89 94 42 825 eza numéro munene ya téléphone pona ba papa nyonso pona mibali nyonso. Numéro oyo eza numéro ya ko négliger te parce que ezali numéro na ngai nani ngai mama na bino mama Israël la joie mama oyo abongisaka bino mibali azali ko bongisa pe basi na bino mama o abongisaka bino ba partie intime numéro okoyi kozanga ngote po soki ozangi numéro oyo eza pasi okoyeba te ndenge nini ba vivifi ya kachombo okoyeba makambo chombo te menzoka mbe tango yo zana numéro nanga oyo ozana facilité ya kobenga nga bipai nyonso yo zwami na kati ya mokili oyo 00 243 89 94 42 825 numéro oyo 00 243 89 94 42 825 eza numéro na bino ba papa kasi bo pesa ngo pe na basi na bino parce que na soignaka pe basi na bino makambo ebele. Nga mama Israël la joie soki na bongiseli yo mwasi okotika la koboya mwasi wana ta mukolo moko te na sokola kabasi na bino na soigna kabasi na bino na ba vivifiant o na pesa ngo kombo va chez ton mari et bongisa kabanzoto na bango soki na vie na yo kute na mwasi onga na soigner eza passe potika ye pona notika la koyoka mwasi elengi lokola mwasi ya bongo te na bongisa kabasi na lolenge moko elongo bani ngai elongo na nzambe na bomo kolo banzoto na bino. Voilà, merci maman Israël la joie, plus 243 89 94 42 825, c'est bien écrit hein. Et ça maman Israël la joie, plus 243 89 94 42 825. Anytime bobenga maman Israël la joie azalana free donc soko bengi aroyibisa ndenge ni ko sala papa oyo koma impuissant. Chombo etele maralisus te faiblesse sexuelle lia yo okoka sus ko sepelisa maman te ta l'opportunité ango il faut vraiment au saisir ango benga na lombangu baki sezali nango wana ba vivifiant donc ça ba produit sans inconvénient et ça ba produit à base des aliments donc ekopé ça yo ata bokono moko te les contrats ko siso bokono ke ko sala ba stimulant ba encore ba nzete oyo peut-être à la longue et ko memelo ba maladie mususu na nzoto. Alors maman Israël la joie poto kena ko sukisa couple moko bazana problème surtout balandaka pe mingi bemission to salaka likambo ya mobali aza toujours impuissant chombo na ye etele makate chombo na ye za chombo moko mort. Alors moi si oyo auti ko bala kala mingi te ba auti ko bala na moi si na ye l'air moi ça découvrir makambo ke chombo mobali ne comment impuissant mobali ye moko autoriser moi si kenaka na obi mala mibali libanda mais ozalaka na ndako parce que moi ça comment tomber déjà amoureuse na mobali wana pona ni alandaka chombo so libala koto e komi mbutu pourquoi parce que papa azana chombo moko mort na ebité maman Israël la joie libala oyo maman o déjà lokwa motema ne komi ne libanda po mobali ye moko autoriser ki likolo ya chombo okoko ebisa mobali o nini asala lolenge nini parce que chombo na ye e koma impuissant donc ekufa etele maralisu te. Bon, mibali o ba pesaka autorisation ya ko bimana na mibali mususu libanda mibali wana baza ebele ngana sina mona mobali moko azani na chombo azolinga mwasi azolinga te akomi ko bana mwasi atozano na mibali no mususu na kosana ngelo kote na kokipete en tout cas papa Luka moyen ozongisa chombo na bomo benganga na 00 243 89 94 42 825 nazali mama Israël la joie na koswanyo chombo wana soko lingaka mwasi wana mingi yaka kobongisa chombo soki olekisa chombo na bakisi te
en tout cas naza na disposition na yo pona kobongisa chombo wana ata kutolekisaki yango na bakisi olingo tika na yo makambo bakisi ngai mama Israël Joie naza na disposition na yo pona kobongisa chombo wana pona libala na yo parce que c'est très important to mona makambo wana mingi mobala zotinda mwasi kende kolinga mibali wana bapesa kombongo toliaka mais suka mibali wana nde bakobotoloka mwasi eza passe. Voilà. En tout cas, merci maman, maman lobi vraiment papa bongisa chombo na yo. Donc à tous pesa moi simbongo. Nde papa wana po papa na lobi maman Betty Masengu naza na mbongo. Mais nazo lingana perdre moi si na ngate lokwa chombo eza ya kobeba ya ona pesa ki moi si autorisation akendaka ko sepelisa nzoto ne libanda. Eza malamu te papa. Donc bongisa chombo moi sino asepela akana ndaku. Ozo pesa moi simbongo oui c'est bien bon mais pesa pe sentiment. Siko izo ketina moi si libanda ku neza malamu te maman Israël Joie zawana bongisa chombo na yo papa je pense maman a bien très bien à disposition na yo benga ka na lomba on a numéro affiché plus 243 89 94 42 825 ba produit ezali okozwa ba vivifiant o rolanda traitement na yo o mona ke chombo na yo e okoma lokwa modèle ya chombo oyo eza penza chombo moko makasi et puis na ekokoma boye ndenge ba garçon nyonso Kinshasa bazana décision mutuna mutu akoma na chombo ya boye po chombo il faut ezalaka boye moni chombo ezali 20 cm lelo ate beli bia perdre 3 cm apambe kozala toujours normal et ça ka ba rapport sexuel parce que maladie ya bia ezokondisaka mibali ba chombo omona chombo no eza déjà muke mais soki bia ye omona ekondi lisusu koleka tozo boya makambo wana ya ke ba chombo kokonda na kati ya bandaku tozo sepela na makambo ndengo wana te tala chombo oyo eza nango mulai mingi te eza seulement na 17 cm mais tala ndenge eza kokuba tala ndenge chombo ekosala rapport sexuel à malamu mais oyo ekosala te botala ekosala te oyo ba chombo epesaka ba mama kanda yango o penza eza impuissant o déjà eza na faiblesse sexuelle ezobeta seulement un coup deuxième coup eza difficile tozo senga na ba papa nyonso bokoma na ba chombo puissant chombo champion chombo très fort chombo vivant en bonne santé na nzoto ya mibali nyonso pona esengo ya basi il faut basi sepela na kati ya ba chambre na kati ya bambetu basi baza na posa ya ba rapport sexuel ya mibali na bango moi ça za na posa osimbaka ye osimba ye kala osale ba rapport sexuel kala bolingo na bino ebandi ko diminuer moi ça za ko sentir yo lisusu te chombo si ekondi ko muke mukuse chombo komi chombo faible za lisusu forte en tout cas to sengi na yo zongisa puissance na yo na kubisa lendisa telemisa vimbisa kolisa démarrer énergie konzo loningisa vibration chombo moko na saela bino biloko ebele oyo moko na moko soko zo salela ngo okosepela tozo senga pe na bana mibali nyonso oyo obotama mwana liboso mwana mobali nyonso obotama mwana liboso azaka toujours na problème sexuel mwana mobali nyonso o abotama sima ya mwana mwasi azaka toujours na problème a chombo azana problème moko sexuel mwana mobali nyonso pe oyo abotami na katikati ya bana basi surtout mwana mobali abotami mwasi liboso mwasi sima aza déjà na ba problème sérieux na chombo na ye donc na moins de 27 ans déjà aza déjà na ba problème moko sérieux bana mibali ande wana ebele baza na problème akobota banda azwaki mwana mwasi na kati ya ndako aza kotia ye zemi te alors bino nyonso bobenganga na 00243 89 94 42 825 tozo senga pe na baboti oyo outi ko bota mwana mobali mwana liboso il faut oya na ye ngai mama na bino na soigner ye boyelanga bana mibali ya mike oyo abotami na katikati ya bana basi na mwana mobali abotami sima ya mwana mwasi bino pe baibokola déjà soko ebike babota o sima ya mwana mwasi oza mwana liboso katikati ya basi bino pe bolukanga bino nyonso na bongisa bino banzoto na tondisa bino ba hormone na bino ebele enfin ke ba chombo na bino ekende kozala ba chombo moko
très puissant. Merci beaucoup, maman Israël Lajoie. C'est par ici que nous mettons un point final à ce sujet, en tout cas. Alors, papa au Bolandi émission ainsi que maman, boyo kinde maman Israël Lajoie à lobby, maman mingi balinga kaka mobali oza na chombo puissant. To mona kayango eza na basi mususu ata mobala pesa ke mbongo te. Mais alanda ka chombo na ye wana po chombo neza ka puissant. Donc chombo wana yango nde mute sepelisa ka ye. Alors oza na mbongo ozo pesa mwasi mais o sepelisa ka ete mwasi okende ko luka chauffeur. Alors que nous avons sentinelle. Alors, papa, vous avez un pote pour l'émission. Yo kuna chombo déjà comment on déjà moukié. Et c'est ça sous moi cité. Et lemba, maman lilele qui mingne maman lobby. Alors, zoba vivifiant afin que chombo na soit toujours puissant et l'embaraté et kondaraté à tamali les ali. Numéro affiché dans numéro maman Israël Lajoie au bengié borosolo la 089. Donc plus 280, donc au code Mboka, plus 243 89 94 42 825. Au maman Israël Lajoie. Merci beaucoup. On se retrouve déjà à la prochaine et d'ici là portez-vous bien. Au revoir. Bye.